Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: Avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. La moto la police moko simba benda ndena landieti baramoto akimisinga boti titi tokomi na baramoto amoni ke moyen te ça ne va pas atuniseka tanga tuniseka tema zola ke stratégie ba ino na Rolanda na ba klaxon te zona landi na klaxon akokima akomai klaxon tanga komi baramoto tourner abando ya nasina mona kanga dali numéro plaque abando ya pa na monia tourner nga pina balusi moto bando landaye dando lande papa amoni ke non awa nazaka na danger ekira ba moto bande woya na sima na sinya ba petit wana ye wana baluki ye wana ba petit balandi ngai na ba moni ke non ça ne va pas koto aya gari ka pembeni de ko simba moi en tout cas si sikoyo na zita obien na kati ba na kati za biye moko parce que na tout ma ba tu boyingi za ko mabanga banini komi na rompwe oyo ekitiba na basi wana mwana mobali mosusu akimi mutuka kaka en pleine vitesse ezongi boulevard bato biso tobambiango mabanga ekoti boulevard bato moto balandi ye ezongisi eti awa soki bato moto te mbelengele te sikoyo soki ke ezalaki bato transport bakangi ye ndenge bazoloba soki bato transport bakangi ye combien oyo bakokota prison mpona bato transport soki ayeba likambo ke bato transport akokima te lelo tomonaka motu bato transport bakangi ye bake na biro basololi bapili mbongo babimi ozomona yango wana donc mosuku oyo basezirie bango
bango nde bato bazosala mabe dernièrement mapie wana bandeke bazoluka bango nde bato bazosala mabe osala mosala amoni akoti na bango na kati avire ntango ya vire be oke na biso wana ozelaki ntango te babandi kowela vola na chauffeur papa wana mpo bazali te personne mwasi na mobali jeune wana bandi kowela vola na chauffeur ntango ozowela na vola na chauffeur mama na tala baba porte eza bloqué heureusement vitre abima loba mokonzi heureusement vitre ya nsima vitre ya nsima moko ezalaki omata te nde mama na bimisi mutu abandi kobela boya ebele boya banleve biso mutuka wana ye efwene place wana ntango efwene nde mama wana kiti jeune wana fongoli porte akimi kata mwa nazomona boye soki moto ya chauffeur ya taxi akimaki peut-être po aprotéger mutuka ndenge mama wana banda babelela boya banleve biso po criminel akosala pene opération ka ye moko chauffeur ye moko mpe criminel ngai natuni mama wana mama omonaki na arme mama na bite tomoni na arme te soza na arme toyebi te mais ceci maloba nde alobi bino bozela na soki mais arme tomoni te elo mo bendiske no aza criminel tomoni te toka ndenge ablokai nde baporte na mutuka bazala combien de personnes? 2 personnes mwasi na mobali mpe baza bayebani te jeune garçon avandali liboso mama na nsima ntango jeune garçon amoni achange bango destination nde abandi kowela vola na ye chauffeur aloke na biso wana mama abimisi motu libanda abandi na nsima abandi kokanga boya baleve biso nde chauffeur afrene mama na kiti ye garçon abafolota kwei ndenge ntango amoni bato bazoyebele mpo bakanga ye na kini est-ce que vraiment J'appelle même le capitaine à pour interroger le chauffeur. Le chauffeur, il a dit que Azalaki a zombie. Il est parce qu'il y a transport. Il y a transport. Aïe, ma côte, à l'Axamika. Donc, on a dit si on a mon pali, à côte, pas mal de c'est pour cela qu'il y a Kimbaki ou à Kende Ayan dans la police. Mais on dit que non, station là-bas. Des équipementiers qui n'ont pas pour Abina. Mais pas vérifié non. Tomoni on a été à Tomoni open poste à la police. Problème est ani. Zaki na gare centrale na so sa moto. Moto si au sokola, na bimi na gare na bomé ma ponga pour la kitambo magasin gare centrale. Na bomé magasin ba ki mi balé jeune garçon na jeune fille ba ki bom balé ba pembe. Paul mbala côté liboso, oh moi ça côté na sim. Oh chauffeur to ba transport. Ba dit on va qui peut na bombe magasin. Chauffeur to ba transport ça va et là on va pas transport. Voilà ça nga bes na mino. Ba ni mukana na mapoko na bango ni eloko. Puis on va transport au copilote. Et jusqu'au bande suka va séparer pour na côte. Bon bisa ba lu côté na ngam. Ko virer na virer boy, azaki liboso mbala. A fini à lever. La quartier de la Prince. Elle n'a pas levé. La force de son départ. Elle a la ligne en bas. La force de l'année pour la. Ah, il y a 6 mois. Ah, moi, c'est maman au gang. Pas lever, on va lever. Allez. Ton nom est là, mon ton volant. Ah, allez. Donc, on a accéléré. On m'a dit, finalement, c'est retrouvé. Attends, on commence en bas la kitty. Dans la 6 000 francs, on bas la kitty. Ah, on nimba encore. Ah, moi, c'est la tigale na si. Parce qu'on doit lever à pied. Ah, bah, pourquoi pas la police est là? Non, tellement de bandes dans nos vitres, il y a rien à peine. La solution c'est que ça va ah. Parce que on soit refuge non. Moi ça va. Moi des hommes balé fois. Il y a des tickets na kata mutuka. Wa pied ka ça ça. Mais oh moi si il y a mon lobby qui au banaki ko enlever bango. Ça bibo ça ki misato na kata mutuka. On a zaki ngamoko. Bon bah qui balé. Parce que ba ki balé ba pembe na ba ba pembe. Et moi c'est parce que benga bo benga mtonga ya anga tu so ba to ini ça. Donc ça pona nini. Na bula kita. Bakangelo na wa. Ouais, pona. Na niveau ni. Ba niveau ni bakangela ki Poko mazo. Ah ouais. Bon on sait bon na si. Yo bakangelo wa. Bakangela na poalu na sap na kota pa bo ni. Parce que place au bakangelo. Yo les li awa na association. On bada moto ba ni Hollande ngai. Na komi na nino na mona mpesha ba luki na yote na police ba ba ni ba pol. Timo konza ima ça la police me protéger. Oh va protéger
mokonzi ayema za no calme kota na kala ki toyena mokonzi be malé to le premier baya enlever mutu bano ba mabanga na vie police aime de protéger moi choc moi problème aussi t'as pas ramu dans mutu neto zuna bilili nde mutu ba parapluie de panzani ba nini nyonso eza nde bato bazaki ne conseil ne peut kopesa na bandeko message opesa na bakonzi par rapport ya bato ya transport oyo bazomata bazokanga bino baza se présenter te na pièce moko te oluka solution tobetela yango na sete ke fo bazala bagilie toyebaka bango okopana nga bimena ndako napona oluka mbongo mamo bana na banda na fi nanga malikoso mona makambo ekomeli meza lelo nakamwa nanga mongo donc muno soya ayebi nga bakamwa nga na criminel te eluka mbongo na va normal eluka mbongo na va normal esani nga pasi mutuka batubene panzani sikonga fai na ndako ngi chemin mpona bala transport baza baja transport baza na mibale ya mobali na ya mwasi ya mobali nde okomi awa asaute awa asotaki awa mwasi matikalaka yembo ande kokanga bana na entré baluka na vire okele biso pika bino telema atoto transport ozobanga na nsima ya mwasi na okanga balefenga bano bango banga banda kuna libanga tina ata baluki na baluki boye sikoma otemela te batina mabende bamabanga babriki otelema ndenge nini. Merci beaucoup. Bonjour commandant. Bonjour. Toye tokiti na poste la police Botou. Tomonaki bato ebele bazalaki problème ezalaki nini okoki koexplike biso bato batondelaki na poste na. Bon, premièrement ngai nazalaki na bureau nayoki makelele baklaxon ya bamotard bauti kotaki mazia boye bazokita boye pipipi baklaxon ezobeta makasi ya bamotard oyo bazolanda kete moko eleve mutu soki mwana mwasi moko balevaki ye yango balekaki nga boye bakiti na se boye c'est ça. Mais tomoni touti kosolola na chauffeur ye moko atalisi biso ndenge situation ezalaki tomonaki mpe bato ebele bapanzeli bavitre siko solution nini ekoki kozwama mpona chauffeur. Alors ntango bamoteur balandi ye po bamoteur balinga te koyoka levema oyo baleve motu ntango balandi ye basi bakangi ye bakikanga eti na port aliaki bakangi na port aliaki po atunesi bango file akoti pasi pala nde asi poids lourd bakezwa ye na nini na kota port aliaki nde bayeni awa ntango bayeni awa nde population mpe etonde ebele lokola bakoki kekena situation ya enlèvement nde sikoyo balingi no fo baboma ye fo badétruire ye babandi kopanza mutuka babandi kobetabeta mutuka mabanga tout ça nde na bandi kopekisa bango ke lokola sa komi na la police botika ye nayoka ye babeti mabanga yango nde nasalaki mwa intervention pour ke nabimisa ye po baza na besoin baboma ye nde nazwi ye nakoti na bureau nakomotuna ye nde ayebisinga no akimaki bana transport atelemaki na gare centrale amoi 2 personnes bakoti mwasi na mobali bakoti batelemisi ye bayebi kenoke atia bango liboso letan bakoti na mutuka mbala moko bayebi keno toza bato ya transport mais ye azwaki bango lokola baclient nde ntango ayaki bata transport nde ase panike ale anga changer de destination nde ekomaki ndenge wana c'est ça nde ekomaki bongo siko mokondi message nini okolance na bato baja transport oyo bazosala misala malamu. Bon message oyo napesa bata transport ke soki ozosala mosala faut okendake bandinga bandeko te bachauffeur bayebaki noki bosala mosala nini elesaki noki gilet balataka elesaki noki wike moto asala mosala po soki te eyeta confusion makasi po sans gilet wana bachauffeur bazoyeba te kenaki oyo akoti nani oyo aza nani parce que l'état fa asunga banani bata transport ke bameka gilet na bango fo bataka gilet wana oyo mosala oyo eza koidentifie bango keloki baza bata transport donc nde biso tosala mosala naza teni donc nasala mosala donc directement naza identifié keloki na policier alors bango mpe bazala ndenge mpona confusion ezala te c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, je suis sorti de la mission de Wok, la police. Vous les salami à lever, soit bien pour bien pour Zalagi, on a tiré venir de Salam. Oui, bien sûr que Zalagi a tiré venir Salam, ils ont enlèvement. Alors, ils ont confusion et salami entre les gens transport, chauffeur, pour Bazagi n'a pas tenu. Alors,
chauffeur ntango azwaki bango bakote na motuka na ye chauffeur ayebaki bakilia mais ti ekomiki bayebisa te to eloko nini eyelakisaki bino oza agent transport boidentifie d'abord donc mokanda te nini te ekomi siko na ndenge moko boya kuita bawelela volant na chauffeur alors chauffeur mpe alingai te kotika volant bano ewelela ti ekomi epesi mwa paniki mwa loyenge chauffeur abaluki bato baleve alors bakiti kuna bagent transport bake te chauffeur mpe aye alekanaki alors ayeba ete oyo la police mais tant que la police abotu toujours ezalaka veille elandelaka donc mouvement tomona ede esalamaki capitaine masamasa atindaki aye sécurité elandaki mbango na bamoto si tolandi motuka apa tokomi ntina baramoto toyo kozwa chauffeur wana alors tozongi na ye ntina botu alors eloko eza kaka koremercie mon capitaine na biso azosala mosala malamu donc avec ye towana sécurité ya bien na kati donc masamasa komone capitaine masamasa bon conseil vene ezaki ntango yo oza agent transport papa toboyi te eza mosala c'est mon domaine na yo métier alors faut memango na banorme oyo esengi faut zala na balogique nango teni na yo bagilie na yo donc bilamba na mosala oyo ezoprésente ke oza agent transport po chauffeur ablake na yo te asala mpe bozobade mais ntango yo ye na cadre ke ya comme un volet motu moko donc omoni ke ocrée bambutu mutu alors tomeka mpe koede l'état na place wana biso moko nano baconscience na biso esala pardon oui chauffeur bataza innocent mais l'autre regrette ka pour voiture baby toyebi te patron fort ayoka alanda bene eloko donc c'est très important chauffeur azan réalité alors eza à partir ya bagent de transport donc bango ne ba créer besoin pour ba zocha tina nzoto te bokanga bato ka bona bongo maman pas okanga non atanga pe non linga non bongo te donc c'est ça merci bien. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.